ou bien moto asepeli. Mais Karine Mokonzi babotole yango en tout cas eza passe. Karine Mokonzi makambo eza koleka sikoyo elelisa ye en tout cas ekolelisa ye vraiment te nandimi te ekolelisa ye. Soko kolelisa ye loba baza na discussion na mobali na ye na minute wana akoki kolela. C'est tout à fait normal parce que alingaka mobali na ye azali na amour ya mobali na ye donc tolaka ye yango te parce que Karine Mokonzi ndenge na yebisa bino a travaillaka par semaine plus de 72 heures, plus de 62 heures. A travaillaka mingi ko travail na mobimba ezali na téléphone wana. Bien sûr, un jour a rolé lango pension te, mais a travaillaka nde na téléphone wana. Alors, soki Karine Mokonzi a travaillaka na téléphone ezali musala na ye, ezali bureau na ye numéro 1. Na kanisa nandimi teke. Ako bakoboto le téléphone atiki kaka bongo atana papa na ye no atana mama na ye atana mobali na ye to ndengeni ako lingati ba boto la ye téléphone loba ye ako tika téléphone na baboti na ye to na mobali na ye to na bandeko na ye. Karine Mokonzi alamuki na pongi azoloba na mungongo bolobi o aza kolela bandeko wana mungongo ya kolela. Karine Mokonzi a posté likambu ne stati na ye ya Facebook bokamati bokomele akomi makambo na ye bolobi ye te mutasali yango ezali pa feli. En tout cas boni bino boye na Karine Mokonzi la baronne autorité morale mama YouTube. Bon en tout cas a message nango elobi ye moko mbote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Karine Mokonzi la baronne ndenge azawana boyeba mungongo oyo alamukaki nango ezali penza ya pongi. Ndeko mwasi ndeko mobali soko tie tembe meka kolala ata 2 heures de temps lamuka mbala moko kende sala video to eloko moko boye audio grave yango sima nango pema banda koyoka yango okoyoka mungongo na yo ekobima différent ekobima ndenge moko neti ya Karine Mokonzi. Okoyeba ke ezali mongongo ya pongi. Donc mongongo oyo Karine Mokonzi azali kolobela ezali mongongo ya pongi. Ezala mongongo ya pongi ya butu, ezala ya moi, ezala ya sieste to alala ki muke na sofa na canapé. En tout cas, foko yeba ezali kaka mongongo ya pongi. Karine Mokonzi akoma na Facebook bokabonisi yete mutakomi babotoli ye telefone. Mais Karine Mokonzi foko yeba yango okoki kobotola eloko mususu mais telefone Karine Mokonzi babotolaka ye yango te. Babotolaka ye yango te poteke aza motema makasi po aza motu makasi non. Babotolaka ye yango te parce que Karine Mokonzi ndenge na yebisa bino a travaillaka par semaine plus de 72 heures, plus de 62 heures. A travaillaka mingi ko travail na mobimba ezali na téléphone wana. Bien sûr, un jour a rolé lango pension te, mais a travaillaka nde na téléphone wana. Alors, soki Karine Mokonzi a travaillé na téléphone ezali musala na ye, ezali bureau na ye numéro 1. Na kanisa nandimi teke, ako bakoboto le téléphone atiki kaka bongo, atana papa na ye, no atana mama na ye, atana mobali na ye to ndengeni. Ako lingati ba boto la ye téléphone, loba ye ako tika téléphone na baboti na ye, to na mobali na ye, to na bandeko na ye, ou bien moto asepeli. Mais Karine Mokonzi babotole yango en tout cas eza passe. Karine Mokonzi makambo eza koleka sikoyo elelisa ye en tout cas ekolelisa ye vraiment te nandimi te ekolelisa ye. Soko kolelisa ye loba baza na discussion na mobali na ye na minute wana
akoki kolela, c'est tout à fait normal parce que alingaka mobali na ye azali na amour ya mobali na ye, donc likambo mobali ne akokoloba na minute wana ekoki kolelisa ye. Mais akoya nango na télévision te, akoya nango na image te, akoya nango na audio te, boyeba awoti kolela, akolela pe kochange mongongo te. Alors Karine Mokonzi ndenge azali wana, eloko nini ekosala penza pasi makasi na minute oyo, eloko ekoki kosala Karine Mokonzi pasi, pamba te azali na mboka ya bapaya, azali na Congo te, azali na Zaire te, azali na kontina ya bapaya, azali na mboka ya bapaya, alingi sikoyo aestabilize vie na ye. Alors Karine Mokonzi ayebi ndenge alokaka moye a estabiliser vie na ye. Mais modèle aza kosala na Congo ezali modèle ya poto te. Alors sikoyo na Congo pe tango aza kosala makambo azalaki na batu milité balukaka bapesaka ye conseil chaque 30 minutes, chaque 1 heure du temps, chaque 2 heures du temps. Mais na kati ya poto Karine Mokonzi akoma na batu ebele bapesaka ye conseil chaque 30 minutes, chaque 2 secondes, alors e bouleversaka ye. Si matanga kolanda ba programme e bouleversaka ye. Et puis faut koyebaki na mboka Karine Mokonzi azali lokola ezali ya ite aza mopaya, ezali mboka mondele, ezali lokola biso nyonso totosaka iloko esengeli ya mondele. Ato lingo dépasser ba border oko dépasser te po mibeko ekozongisa yo na nzela to ekolakisa yo osala boye. Yango nde eloko ekoki kotungisa Karine Mokonzi mwa moke yango wana. D'avance ekotungisa ye mingi te parce que asambelaka elobi ye moko wana ezali makambo na ye kobondela. Mende ekotungisa ye. Mende bino bosoko mitungisama makasi koleka ye ye moko mukolo nzoto. Me bozali na souci ya vie na ye te koleka ye moko mukolo nzoto. Ye moko aza souci ya vie na ye, ye moko asalaka makasi po na vie na ye, ye moko ayebi lelo soko azali wapi, pe ye moko ayebi lobi alingi akende wapi. Me Karine Mokonzi na nyonso wana abosanaka te ke bato ebele na mokili oyo balandaka ye, ba téléspectateurs, ba chinois, na bato ya ba site, na bino ba oyo nyonso bozoloba, bozalaka na besoin bozwa ba info, boyeba makambo ya Karine Mokonzi, bo vivre l'émotion, bo vanda, bo talaka, bo lobaka, bo sekaka, pe bo selikaka. Yango Karine Mokonzi amitungisaka susu mingi pona yete, me pona biso nyonso yo, tozwa eloko tozelaka pa na ye, pamba te ye azali mutu oyo asepela apesaka biso ba ponero tozanango. Mais biso ba oyo faut tozalaka conscient, tozali capable vraiment te ya kozongisela ye eloko oyo apesaka biso. Ezala esengo, ezala mawa, ezala kanda, ezala soki nini. Tokoka kopesa ete oyo apesaka biso. Yango wana ndenge tolandaka ye, ndenge tozalaka na ye, na ndenge oyo tosololaka na ye, na oyo basekaka na ye. Faut koyebaki Karine Mokonzi ndenge azali wana, azali na souci ya nzoto na ye. Biso toza na souci na ye muke, yende mutaza nango ebele. Me yende asepelaka apesa biso eloko kitoko, me biso topesaka ye muke. Po soki olingo pesa ye mingi na bisika ya ba conseil ya milai, okokoloba Karine Mokonzi, ngai likambo na komelio yango yo, nazala ndaku nanga na somba, na silisa mbongo eza ya nyongo te, na monike na bimisa locataire wana, yo nde ya kokota na yo pendant 5 ans ofutaka eloko te. Wana nde ekozala mwa likambo kitoko Karine Mokonzi akokanisa. Okoki kokomela Karine Mokonzi, to kokobeta tour pembeni wana na château, ozozela kene somba baguette, obima, olobi Karine Mokonzi, tala ngai, naza Bogart, koleka tigre noir, nasalaka, naza na pavillon, naza Bogart, ozomona nga te tala yo moko, osepela mbala boye te, nga na banda koloto banda kisasa ti Afrique, soki ndenge nini koloba, olobi kaka, Karine Mokonzi akotala yo, soki alobi ka continue koseka aseki, soki alingi yo alingi, soki alingi yo te otuli kaka, avandi na ye, na oya ye tigre noir. Wana pe la kisiki, ozosala likambo pona Karine Mokonzi.
okokolo bakalini mokonzi ngai ndenge naza boye naza na maison na nga naza na baaffaire naza homme d'affaires naza na 80 camions esalaka livraison ndenge yo oza boye nalingi natya yo na bureau okosinyaka bapapier me na engage yo ata oza na mokanda te me na kosala badémarche mpo ngambu nazwi yo na mosala ngambu nazwi yo en charge leta koyeba ndenge akomema okozwa mokanda mpe mosala deja yango oyo nga napesi yo wana mpe lisusu elakisi ozomitungisa mpo na Karine Mokonzi vraiment na ndenge ya solo me ezali te ke yo mbula nyonso oyina Karine Mokonzi simoye olobi nga nalingaka na ngai yo te nasepelaka te me nazopesa conseil ndeko sala boye zongisa boye nde kozala bien yo moko sala boye ozala bien si atapata tika Karine Mokonzi tika Karine Mokonzi pambate yazali Karine Mokonzi la baronne autorité morale mama YouTube icône tika ina bana membre na ye tika ina ba mama autorité na ye tika ina ba camarade na ye soki aponi oyo azana droit pona soki aponi mususu lobi azana droit apona po soki yo moko batuni yo ozana ba camarade okoloba tuka nga nazaka na ba camarade te nazaka na moko o batikali ba connaissance. Alors Karine Mokonzi yazana ba camarade soka kabona oyo aza susu ba camarade mususu akoko gérer plus de ba camarade belé wana te soki ba camarade baza plus de 10 déjà Karine Mokonzi akozalaka na ba difficulté pour gérer bango po bango bakozana ba camarade na bango moko kaka na ba connaissance mais Karine Mokonzi azana plus de 10 camarades yango wana soka zwi likambo na camarade moko ata ko susu na mususu bolo bakateke Karine Mokonzi yango yo kaka kobebana na bato no abebana na ba camarade te azana bango ebele yo ozaka na moko o batikali ba connaissance d'avance yo momtolo bakango soki tembe tuna camarade no mususu tuna voisin ou bien tuna muto tuna ke mukolo wana o mona awebiso makamuna lobi o lobakango tout le temps ozaka na ba connaissance o tikala suna ba camarade te na soki si awa o tikala malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengia Komba. Congolaise TV. Bon, bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné à nyonso ya Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a appelé Elengia Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, il y a boss de boss, il y a danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné à nyonso ya Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a appelé Elengia Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, il y a boss de boss, il y a danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.